déjà. Allô, quoi, on est bien déjà. J'avais tellement de douleurs. Yakoyoka sangoye tendeko na ngai wana bungi. Parce que tous une association moko appelko c'est un frère donc ça là vraiment pas si malgré na zo ki en place ya makelele tant on a zongi na réfléchir na tali que on a un peu na bungi donc ça là vraiment pas si makasi. To passer na ba moment belé passer ba moment belé. Et l'autre a tenu un moment c'est comme il y a marre. Mais c'était quelqu'un de bien humble. Mais n'importe qui peut pas tendance na ba couleur té. Tendance na ba tunyonso. Biso toi qui na ba finté makasi mo ba matete et puis anoya nyonso na ndako. C'est le ça qui tout mais ça na mingi ngwana et puis on avait des projets en commun, tant à belé comme maladie na biso et puis tant à voyager on espérait qu'il y a obika. Ta destin et le salut biso. Comment on les capé, nous avons passé dans une mission. Yagola. C'est grâce à Gianni. Nous avons un combo pour Gianni. Donc, c'est grâce à Gianni. Donc, il est beaucoup pour moi. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV, na ndenga ilusa na ndenga makambo, pour tous ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka, Baloba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Pour faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilele na nenga indusa. Victoria et Certa. Amen. Tchiki tchaki. Ça va déjà. Allô, quoi, on est bien déjà.
parce que mon bachani vous allez battre moto na boulot makasi jana za iso tozana surtout na voix na muke mokonzi Nicolas mokonzi na ba ke souvenir asuwa tukutana na matonge tozana mission mo banga tondo tunena kodika suka wa seri na non elenga Congo avant le wana sa chaîne et bazaki na journaliste na banga Congo Congo Yves Pan voilà mais c'est ya mais après tout mange kokutana to fanda tamo banda to mo yebika amu biso to sai na ndé peto J'avais tellement de douleurs. Yakoyoka sangoye tendeko na ngai wana bungi. Parce que tozara une association moko appelle Pelco. C'est un frère donc ça l'a vraiment pas si malgré na soki en place ya makelele tant on a zongi na réfléchir na tali que on a un peu na bungi donc ça l'a vraiment pas si makasi. Merci beaucoup. OK. Donc pour cela m'occupe mais de pas bonne santé. Santé malade. Ah ouais, toujours d'abord par rapport au fait qu'il y a une connexion Tchani pour la yo on est au Tchani comment Gianni a vraiment mon frère, a confrère vraiment tous les musala moko. Rapport ya musala ne vraiment c'est le musala ne vraiment ndenge vraiment isala vraiment.
nde nazalaki na ndako nazwi sango esalenga vraiment bien te esalenga mabe makasi tala ntango azali na maladi to Johnny, tu passé là, moment belé, passé un moment belé. Et l'autre, on tenir, un moment c'est encore bien marrant. Mais c'était quelqu'un de bien humble. Mais n'importe qui peut pas tendance na ba couleur té. Tendance na ba tunyonso. Biso toi qui na ba finté makasi mo ba matete et puis anoya nyonso na ndako. C'est le ça qui tout mais ça na mingi ngwana et puis on avait des projets en commun, tant à belé comme maladie na biso. Et puis tant à voyager on espérait qu'il y a obika. Le destin et le salut biso. Tout peut s'en rendre merci. Na départ à Jani, tant que tu es na Jani, abaneko loba mbaya, na ko sepela boya ko jouer ngai na ba caméra na ba journaliste. Tango ayaki, tango yaki sango, sondaki comment? Nga no que Jani a été tango akufa. Mais na zwaka information quand on est circuler que Jani a été tant que ndo tiki na aéroport, j'espère tous allons na yo na nzela. Tant nga matana via singa ko lo moko. On comprend que nous avons occasionné de faire des bateaux. Et après, c'est ça, et le qui cher à cause des camions sont dans une vie. Alors, le bateau, mais tant que les gens habitent, tout le monde a filmé, n'a filmé. Et c'est moi nous n'a filmé. Tout le monde a filmé. Et je retiens une chose, tant que Koufa, bah c'est bien soit la caméra dans une carte à presse. Les habits à Koufi dans ma boue. C'est tellement symbolique. Natanga bana ko zwa caméra na ye na carte de presse et le boni à lobaki na maman pour atikeli na bandeko na ye na ba confrère na ye. Jani sûrement ana lo basuste. Déjà à comment est faible makasi mais déjà suite à libendo bataki ana lo basuste. Mais ko zwa caméra, ko zwa carte de presse, aurait pu ko zwa ta caméra pam. Aurait pu ko zwa ta carte de presse tanga 5 nyonso. Pour moi je me dis ça peut signer unité. Moni muto baloba muto amena vie na désordre tant akufa apé désordre zala muto amena vie na ko unir bato tant pas kufaka au moins na ta moi symbole moi unité ngelo on a retenir na Janiza ko unir bato et je pense eza bon moi que ngana se tromper mais ça rare au moins na caméraman na kufi na internet bato belé baza réunir mbala moko et puis tous ça même esprit toujours militer pour la même cause donc j'ai compris que Janiza azaki muta osangisa biso eza lokola merci à PCB na presse na ba moment nyonso suka o bato bazaki peine le roi presse na monité et le roi merci à PCB zakara tout tika l'ensemble Zonto polo merci beaucoup. Simba, on était au soleil sur le salon, on est dans le combat bien. Bébé Simba, Johnny. So lelo na comment on les capé, na zo passé na émission. Bato babenganga yagola c'est grâce à Jani nazwa kombo oyo pona Jani donc aza mutu abanga yagola nga na ina salo star na ndenge na ngai on a tkenda ba dessin lelo na nzoto c'est grâce à Jani donc il est beaucoup pour moi nazwa ki sango na ye nazaki te nazali musika j'étais obligé de venir donc ate sengaki nini na nga na kota ta nyongo so nazongi bakamanga na ya na yo lela Jani
Sodam, je ne sais pas. Donc, dans le bas, dans le col, on va s'écouter ça. C'est la bonne
toujours présenté bino obsèque qui a un Gianni célèbre autrement ami benga makadongo le 10 merci de la presse oui que bino ba abonné na biso ya ba chaîne Nion Sezo landa biso na ngonga oyo merci na bino nde boza ko toujours ko soutenir biso nde to sala bino misala média en ligne ezui bongo matanga babi média en ligne et quoi si bongo mutu moko pasi pe mawa lelo toza awa na matanga ya ndeko na biso Gianni célèbre na salle Somida na commune ya Matete to bandaki na bino depuis azalaki mata azalaki na maladie to lakisaki bino ba SOS to tindelaki bino ba émission to salaki na maladie azalaki nango ya cancer ya gorge bino pe ba ebosepelaki motema tutaki bino botindaki mwa mosolo po sunga ndeko na biso cameraman Gianni célèbre to pesi bino matondo mingi to pesi biso matondo mingi na oya biso ndeko kolongwa na ye kozala bongo mopandisa na koma honorable ndeko Eliezer Tambwe to pesi biso matondo to pesi susu moko ya biso asimbaki presse mwana mboka Moïse Katumbi depuis Lubumbashi ndenge apesaki penza mosolo na $5,000 oyo tolakisaki pe na bilili nde bino bolandaka bachaîne na biso ya YouTube tolakisaki bino lolenge nini mwana mboka Moïse Katumbi asoutenaki Gianni célèbre pour la maladie na ye kasi ekomaki bongo na suka malade ekomaki makasi ekomaki na 4e couche kokende Afrique du Sud esimbaki lisusu te ma médecin bandimaki bongo azonga na bwende kozonga na ye 3 jours après ayo kotika biso mokolo ya vendredi nde corps na ye ezalaki bongo na morgue ya Saint-Joseph kasi lelo bongo vendredi corps ebimi toye kotika ngo na salle ya Somida presse ekwei mpenza matanga ya ndeko monene réalisateur caméraman donc technicien monene oyo asungi bato ebele oyo témoignage na ye ezalaki vraiment donc mututu akolela ba mama ba papa ba koko ba jeune garçon ba jeune fille ba journaliste kutu moyen kuta kolobeza te na boyende awa tozali bongo na association monene oyo isangisaka ba journaliste tozali bongo na IJ Web tozali bongo pe na Appelco presse na boyende ba président oyo bazali ko représenter ba association wana tozana bango awa ba ibisa biso douleur wana écoutez bango wapi effort nini oyo bango basalaki po tolobi mingi adage ebimaka ezalaka que ba sapeur pompier et kaka soki moto ese epeli nde eye est-ce que bango pe ba sapeur pompier o ba yeka ko soutenir na bango tanga komi na suka et komi état critique et komi aigu to babandaki lolenge nini pe pasi wana bango bayi association bango ba ko kumba ba journaliste ebele surtout ya média en ligne ba yebisa biso comment ba ko procéder na matango be ndenge nini ko sala to bani bongo na président Thierry Olo ozali o se présenter nan bayimbo ko ba kolanda yo ozali nani bonjour bandeko ngai Thierry Mombaya
avez mon Pandisango. Et puis, président comité des sages, et puis membre effectif de l'Union des journalistes du Web, et puis journaliste congolais. Alors, biso tozona na cadre ya nanu ya Mopanzi Sangote, tozope na cadre nanu ya président ya association moko monene. Oza ko regrouper bongo ba journaliste, ba cameraman, ba reporter, to ba tunyo surtout ba sala bongo, mosala bango na média en ligne. Matanga oyo kwei moko ya bino ya média en ligne akufi. Lulenge nini e comité yake akufa. Est-ce que ko kufa bo jeunesse bo mingi ya raka bato ba lié o boyina boy. Est-ce que moyen ya kozwa moi rétro ya koyeba maladie wana tango ebandaki bino bayi bakambi association nini obile bosaki mpona kosauve de côté si lelo oyo tokuta ele ya moto tobenga ye ebimbi. Merci. Moi je pense na niveau na biso ne yo moko bibi tozwaki rôle ya bapompier te et tozwaki rôle ya bato tomonaki likama koya na mosika tobelelaki. Parce que moi j'aimerais aujourd'hui préciser une chose. La presse congolaise, autant la télé, autant la radio, autant biso la presse en ligne, tout comme on a biso la presse écrite, toi penza na makoki mingité. On n'a pas assez de moyens pour permettre à biso tous assurer ba marambo mususu et comme la biso entre ba programme santé et tout. Et par-dessus tout, on n'est pas sérieusement soutenu ou accompagné dans le sens que ba mutuelle de santé, ba blo moro ils prévoir na cas ya ba maladie to ba cas ya moro boye, ya ba désastre ko salama. On n'a pas ça parce que ba kama comme la biso belo to lo baliwa. Mais au niveau de biso lo to kanisaki mingi ezaki to sangisa ou to kokangisa to accompagner ndeko parce qu'au départ on ne comprenait pas, on ne maîtrisait pas trop l'ampleur ou la grandeur de la maladie on a choseaki nango. Mais lorsqu'on sait, on a su que maladie on est à niveau na biso te et que ça demandait beaucoup de moyens, tout ce qu'on pouvait faire ezaki rôle na biso. Biso toza ba pandisa on a ngango na lingala to benga ba pandisa c'est-à-dire tozwaka sango to pandi kaka. Bato bakoyoka ba minganga basunga bato losambo ba bondela bato makoki ba pesa makoki. Donc tout ça qui rôle na biso moi je dirais tout ça qui rôle na biso ndenge sengelaki. Est-ce que banda qui rôle ngo pele plutôt to ezala guitare. Le problème est qu'avec nous, moi bon, les moments est mal choisi, mais il faudrait à After Makambo qu'on saisisse vraiment l'occasion, autofanda, qu'on réalise des émissions à la destinée non à Bissomoko, c'est-à-dire et conscientiser Bisso. Vous savez, les lois, Bissomoko boye, tous les gens qui ont passé au banni d'automédication, bio et cause à malaria, ou cause à typhoïde. Au-delà na yango, ngata on a zosé là, ceux qui n'a commis pendant le niveau qui n'a côté matin de na bengi junior, n'a pas n'anda quoi n'a tambolate, non. Faut déjà entre autant sur la neni bien tout ça va bien nazo ka moi malaise on cause ani biso cousin mo ka belango cause la boyo zo kanisa boy kene na ko sala test ya boy to examen boy et ça important biso to ko ya tetango ezaki na au départ parce que ça s'expliquait autrement simple angine wa kosu et même la famille tâtonnait. Moi je suis proche de la famille parce que n'a zappé moi dans ma tête. Il y a même des moments où la famille c'est sa maman qui m'appelait à l'époque, je me rappelle c'était en 2015 pour me demander Jania autant bonne mela masangatote. Et c'est bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est un jeune garçon déjà, mais Pemene n'a pas raté. Parce que de plus en plus, moi, vous voyez que tout le monde a comment la massanga makasi. Bon, au moins qu'il faut tout l'année à la fréquentation. Ni la famille, ni biso to yeba qui concrètement les années. Mais à niveau de biso, on a en tout cas fait l'essentiel. Même, je dirais, on a fait les plus importants. Parce que les cas Jani et Kozalaka, les bosso, to s'imprégner dans la situation, to s'investir, peut tamoli. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, au moins que je me trompe, pour Internet, on peut dans ça, 10 ans. Mais depuis dans Internet, on a monté caméraman à Koufi, tout ça, na mobilisation. On a monté caméraman à Beli, tout ça, na mobilisation. Pour moi, je retiens une chose, de quoi qu'il y ait tout les lits, mais les plus grands souhaits aux ala, Bamakamba Boye Koma et alors, on peut profiter pendant que tous ensemble. Tout ça, bah, ego na biso à côté, tout ça, bah, appartenance na biso à côté, tout simbana, on a seul but. Parce que mon Nikao, tu as tous les plus heureux de l'histoire sur Djani à Bikaki, n'enga pas prévoir que tout est na ba caméra. Imaginez si tu Kao ezali que tout soit Djani à l'aéroport, à son bonne santé, tu es tikaé, tu ça c'est des missions banidon. Moi je me maladie koya, wana eza lié na vie na biso. Maladie koya, ba problème koya, mais ceux qui chaque fois tu dans un problème tu détecter avant et au son abisso tout avancer. Président Thierry Nalandi Malobano Malamu Lobi boza ba pandisango, mosala na bizali vraiment ko zope ko panza. Koluka aide mais na kati ya ba structure to be na kati ya ba institution to mona mingi bazalaka na mwa bato moko balandelaka bango bato mosusu to bengaka ba syndicat mosusu to mona bongo net ba médecin mona ordre de médecin mais na journalisme peut to yebi keza na structure mo bengaka journaliste en danger. Pourquoi vous s'affilier
pour que le lot, peut-être qu'ils aient non, s'il y a un grand problème, oui, vous avez quand même ses cours. Peut-être ceux qui peut-être vont s'affilier, qui je crois que peut-être on va perdre de bon, moi je pense dans l'ordre idée na yo eza malamu parce que moni lokola c'est métier tout ça les gens en noblesse l'ordre faut ça et puis secteur faut la structurer. Mais les problèmes se posent au niveau ya que moni lelo oyo il y a des personnes parmi nous qui sont affiliés na il y a des individus dans le bien on a sens c'est-à-dire que association mais peut-être des individus basés affiliés dans journalistes en danger. Mais par moment, on a aussi été déçus de voir comment ça fonctionne là-bas, comment il y a ordre sécuritaire, la sécurité. Les dangers à journalistes et banda kalapé aussi à l'éloté parce que depuis à l'époque à Norbert les gens continuent à avoir des dangers. Mais c'est aussi important. Voilà pourquoi tout à l'heure on réfléchissait avec le président Junior dans le sens que comment tout concevoir nous et l'autre est nous motiver bisomoro d'abord. C'est-à-dire des émissions où ils ont été pour tout inviter mais aussi à conscientiser biso. De façon que tout comme on a des dangers au délai à santé. Il y a toute une panoplie, il y a des dangers sur le numéro et vous allez bêler. Moi je pense qu'il est grand temps qu'on se saisisse de la situation, bien qu'en plairant, mais tout le monde il y a côté là-bas, voici moi au côté parce que je dois le dire comme ça, si ça va déranger nos amis, aujourd'hui la presse en ligne c'est une force. Aujourd'hui, la presse en ligne, c'est un virage au presse zui. C'est-à-dire que la presse est quelque part, ils ont évolué, sur un virage suite à l'évolution, il y a technologie. Aujourd'hui, vu que tu as une génération, il y a smart, génération, il y a Internet, virage au journalisme, virage aux communications, il y a Internet. Donc la presse en ligne doit être responsable. Il faut tout téléma. Quand on notre temps avec priorité, le droit TV Yakasika. Notre temps avec priorité, le droit radio Yakasika. Le droit Internet, c'est que nous sommes prioritaires parce que nous sommes encore une force. Et ce qui me réjouit, dans la majorité de jeunes. On est trop jeunes pour mourir, on est trop jeunes pour être conscients, on est trop jeunes pour être bado. Du coup, saisissons-nous de la situation. Tous doivent prendre position et permettre biso after matin à Djani, after ba problème to kuta nango, to comment ko viser makamsuso même et comme ba mesures préventives parce que moi nous venons soya. Tant to bande ko le lambon, so yi na ba association même to qui bien structuré que to qui peut bateau ba soutenir biso ba bateau ba ko biso poids. Donc tous ayam souper na ba caisse, ça to na ba caisse ça va $10,000 pour sauver biso la situation. Une caisse de $10,000, je pense pas que tu sois bon, tu tiens la banque, tu tournes en haut. Au monde, tu tournes en haut, tu s'associer à partenaire et tout. Donc, tu penses peu large, je pense que mes options c'est ça. Mon colo, ça y peut saraba journaliste, Ezali Bongo mon colo même il était président. Moté Rachouchako. Président, Ezali vraiment la mawa, ndeko toko sola na yo. Ko ebisa biso, na kati ya lisanga na bino, o yoko kamba journaliste ebele, de le bongo bokoleli, mon ka ba mamba na bino. Bino étant association, Nini Obino Bossalaki, au que le beau père d'un de Bino, pourtant il est encore jeune, peut-être beaucoup peut sauver, ou peut-être besoin qu'il est en retard ou bien. Merci beaucoup. Je crois que prédécesseur Nanga Thierry Mombaya à l'Obeliawa, c'est vrai que tant que malade il y a Djani Bandi, on n'était pas saisi. Sur des moments à l'autre, tu comment constater que voix ya confrère Nabiso Ezo Kauka. Ndé biso nyonso to tatonaka ndé prédécesseur à lobby to monaki encore le roi en Chine soit ba cracher tondé na gorge mais na famille pe ba sala de leur mieux ba kenda na campus ba zoi ba sala système moko ya ko kausa ba cracha wana c'est vrai que ba kausa ra Djani ba cracha wana vo efungwami mukie tango efungwami après 2 semaines je crois na deux ya grand frère oyo beaucoup li prédécesseur na Thierry Mombaya tozala na deux ya grand frère na bango na matete na butu na ba 2 heures Djani aye na Jazz Kavulu clin d'œil à toi mon ami et si kada na miki la poto Djani aye mais yonde nini o te ba sala ngai nini boy après wana totika isu komona na été je crois na vandaka na moni Jemima Kadima azaki à l'époque na Congo promo et na Congo France ak bengingai oh grand frère bonsoir oh yozo vanda boende ni leki na bino Djani kuna zokufa Djani okufa nini lisusu abandi ko expliquer nga na c'est bon ça va envoie-moi son numéro parce que na ça ici sur une blanche na bengi na contacter Djani au lobate maman ba mto loba parce que biso to aller na rendez-vous ya qui anniversaire ya pasteur de la foi ndeto kenda ke pas pasteur de la foi to tikeli cadeau étant presse to bi bon le quoi tous a 10 personnes to kitamba mo et pas ba Djani to yé pas ba Djani je vous dis c'était scandale lorsque la maman bandai ko expliquer biso nyonso to lela to lela niveau moko impossible bito na si maman biso to na ba mbongo te to na ba moyen te mais nous avons des relations to za na bato ba fan na biso
to bando ça ba émission ba monana to bando ça ba émission moi j'ai fait des momiers n'a eu problème ensemble na appelko to tango to comment lokola sujet na biso du jour chaque fois to za na réunion to yebi na appelko on a créé même des intercessions avant to banda réunion na biso to tsa Jani na mabondeli après réunion to tsa sujet ya Jani na mabondeli. À part ça, on s'est promené to que tu es pas confrère na biso honorable Eliezer Tambwe Mwamba. Ngam na proposé ki wana famille linga esute Jani le kana TV pour la nini o baza ko exposer famille ba tuna poto bazolo banazo fingi sa famille boye alingi sute wana mama bango. Ngana yokuta na grand frère Jani Miko. Na li passa Jani te mende kwa Jani moi si obomoni azolela ya pembe to benga ke li passa Jani poye Elie Jani le. To yokuta na ebise bon ça va. Ka ezabo il faut to ke na tokomi wapi. Na solina Eliezer na solina Fofana toke na tokomi wapi nde to sandeni o Miko ça va bino bozwa Jani le roi bobimi to kuta na food market to kota wana na tokomi wapi to zwe na muibi to eti na tokomi wapi avant to kota to na exiger na habité to zana deux plateformes nous avons IJWeb Union des journalistes et des web nous avons aussi Appelco biso na Appelco devise na biso ezala la confraternité oblige l'éthique et déontologie utilisons l'internet autrement na cadre ya confraternité. Il faut moutumoko zala comme représenté à IJWeb on a appelé Thierry Mumbaya parce que Raphaël Walukonka président azala kita zaina mois déplacement Mumbaya yewana Mumbaya kuto alay olala alamuki a se pumona yewana to leki na émission to komi wapi et j'ai dit à Fofana to kuta nande ko Eliezer to kuta na Eliezer to kindenga i grand frère Jani na ndako tango Eliezer amoni Eliezer abina na mbongo te mais tout ça l'effort tout claquer ma porte tout ça non moi émission moi SOS to continue na ba chaîne et yo ça que Eliezer a saisi docteur Eteni oza ministre de santé pourquoi Jani na ministre de santé e bakango docteur Eteni sauf que na tourner na Goma abiki no azana tourner na Goma bon ça va ndeko Eliezer abenga isinga bi allo mo wabo ministre de santé azana tourner na Goma soki azongi Kinshasa tozwa Jani to kinda ensemble na eto monae. Mais pendant que tout ça qui est mission SOS nan de quoi Eliezer Moïse Katumbi amoni nde Moïse a saini na tindi $5,000 pan de quoi Eliezer na vandi bona 23h Eliezer abenga allo Moïse ça va tu passes demain à la maison à 6h Moïse m'a envoyé $5,000 pour que to kotike pa ba Jani loko ezalai moi urgence na luki na contacter moi quelques presse pour tozala nde toya ki totiki $5,000 mais hélas tant Jani a voyagé le jour où voyagé to alenga il pense Thierry Mumbaya, pense à ça, je crois. Thierry Mumbaya, on est accompagné Jani a Mati, qu'on a pu te contacter concernant Abisso Jaël Luko, qui Jaël chaud clin d'œil à toi. Ne bayamba qui est un confrère mon copé à Congo pour moi Zagakuna. A voyager na maman. Ne bakenda qui va komikuna, batali pan ba pesa qui na okir il y a 10 jours. Nous solana chaque jour Jani ndeni au bien. Oh ba ça l'opération est ici le 4 janvier. Bazaki prise en charge. Bazo prise en charge ma mnioso. Le 4 janvier koki na aussi na lendeni oh na aussi sabaki na tout traitement kuna na awandeni abio aweza moi bien mais OK Jani abandai ko bomba ka ba vérité pour tout ça là ne programme président ngaso na ozonga famille te na obenga yo na bengi mumba to sensibiliser ba journaliste to yo zo to ngeto ko zo na aéroport to ça carnaval vraiment programme na biso ya la kangwana d'un moment à l'autre na mo na contacter Jani pour aller chaque soir soit mon ngaka na sa publication la ninga mba mo na WhatsApp. Allo président to bandio solo la wana na motiver ka na iso Jani akoma ki na foi moko oyo e le kata foi ya Abraham e le kata foi ya Abraham Jani aleka na confiance en Nzambe que no praise na ki Afrique d'ici na ozonga boya ya mbanga na aéroport je crois tout se comprendre pas de moment à l'autre na oka jeudi OK Jani bazonga na vendredi na 1h mardi biso to alaki na to uté pa nerombung to vandi quelque part boy ba bengi biso Jani akufi nde to yaki pe wana après avoir kolela na omi lobela na famille na nga banda na botama na lela ka 5 personnes 5e personne ya Jani na lela 2 personnes ya famille 3 personnes ya libanda donc 2 personnes à libanda na Jani le roi 3e personne. Je crois tant que tout le monde a zala qui stupéfait. To leli nde to aborder maman expliquer nde na Afrique c'est kuna balobaki maman expliquer tant ba koti Jani na ba machine kuneza système à vidéo bomo na malade et déjà malade comme chronique awa Jani atoboka ki awa kati monana et en plus moyen oli a été bâti son up ba créer kolia talaka mona ma yo kufatina ba 18 kilos donc c'était inadmissible.
yango mona eza émotion pour na biso nde prédécesseur nanga Tchera Lobi depuis toya na monde ya presse en ligne oyo touti na ba TV awa toya na ba presse en ligne non to koufela te to kendara ebembe musicien bo akufi comme Feli mais en particulier ba technicien je crois que les des jours et ça journée moko so ko ça les émission na musicien au ko ça na artiste comédien libanda c'est ko za vraiment ndoki. On a besoin déjà na butoyo internet c'est comme inondé kaka na hommage à Gianni lobby également na enterrement internet fait comme inondé ba sentir que bisonde mutopé sa makambu et bisonde to kufeli. Merci beaucoup président Junior Moyoabo. Ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonjabas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso Marambéa Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à Luta continua Victoria Certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria Certa amen tiki